ndeko Eliezer mwana kolo lopango magazine tokomi wapi 18 et 4 boy kotanga na pasi tokomi wapi tolia na pasi tokomi wapi misala ezate tokomi wapi peple kongole tokomi wapi kotanga na pasi tokomi wapi tolia na pasi tokomi wapi misala ezate tokomi wapi peple kongole tokomi wapi. Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école ça devient remarquable. Tout ça ça montre qu'on a pour le nutrition. Combien de diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre que chez nous il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans une rouleau. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires, mais quand ils sont là-bas tous les paroles sont tombées par terre. Qui sont pour, qui sont contre, c'est leur habitude. Nous tous on connaît, on n'a pas besoin de vos mote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi mona kimbula oyo ebetaki bomonaki passage ya mwana mboka Eliezer Tambwe oyo abengami na mwana kolo lopango oyo aza député élu ya Lukunga meilleur élu sadi na Lukunga abima numéro 1 yango ayaki awa kopesa na ye mukongo nde bamonaki mwana mboka président de la république ye pe ayaki awa yango bomoni keno esali kaka 10 jours nde mwana mboka Eliezer asali kozonga lisusu po atala eske passage na ye eloko esalami to esalami te yango bomoni na nsima na nga mwana mboka Eliezer Tambwe oyo aza député national élu ya Lukunga aza député proche na population na ye eza musala oyo asala ntango aza journaliste sadi mambo etali terrain botala ndenge azosolola na basali musala ndenge pe azosolola na ba électeur na ye passage na ye musala esalami to esalami te botala ndenge honorable Eliezer ndenge azosala musala na ye sadi député national akabaka mbongo te député aza pona kolobela peuple na ye pona kovote ba loi pona bana pona avenir ya lobby musala député eza kosala suivi ya koyeba ndenge nini ba électeur na o bazo vivre ndenge nini ndenge omoni likama o esalemaki esengaki mwana mboka Eliezer akita awa yango na penza na koyiko assurer que pour na plan ya na motel na footing na ko rambler zona na niveau kasa ki ko rambler zona na niveau initial ndula ko beta lisusu kata lisusu mbule kata lisusu elo ekataki awa ezalaka mabanga pase oyo kandipo parce mabanga ntango batia mabanga nde siko mai ntango edéborde nde siko na ngambo yango epuis ato ana panze mai eza na ntango ya otraine te ataka niveau atondi refule directement au cas où caniveau wana ezalaki gene te impossible ya donc soki esalamaki cause ya eloko esalami eza nde voisin ya ngambo soki mbula ebeti nzene okata avenu na ngai oyo eza avenu na ngai mbalaka wenge wana te wana c'est bon po mabele ekita ndeko mbote papa awa to se retrouver wapi awa toza na badiading na reza pe esika érosion munene esalemaki comment après érosion tomonaki passage ya mwana mboka honorable ndeko Eliezer kolongwa na ye tomoni présence ya chef de l'état maintenant passage na bango tomoni musala ndenge ezosalema mais mwana mboka Eliezer apesika 10 jours azongi mpona koyeba ndenge nini musala ezosalema bino bato bozovivre awa passage ya mwana mboka Eliezer boyambaki yango ndenge bon toyambaki yango na esengo mpenza c'est parce que grâce à bango mpe esami ke président de la république akomona likama oyo esalamaki awa mpe topesi merci na président de la république ndenge arelansaki batravaux suite érosion oyo esekreaki place oyo sikoyo komona bino bato bofandi mpenza awa source mpenza érosion oyo ezalaki nini bon source érosion ezali ke voisin na ngambo abokaki mabanga na ye ebushaki juste caniveau
Alors tant mbula ebeti et kosala que mai est dévié. Tant mai est dévié et na ngambo nde ebuki caniveau musupe za koto nde créer érosion oyo. Sikoyo nini bokoki koloba na kozonga ya mwana mboka Eliezer Tambwe bino ataki bato koza awa soki oza ingénieur soki oza mutu moko po ebi oza na domaine ya mosala oyo nayebi te nini oyo bokoki koloba mpona eloko oyo ezonga lisusu te. Bon, en fait, de ce pays, la présence en Eliezer, ndenge alekaki alakisi ba image misale bandi pe ayeli susu kolande la misale ndenge ezali kosalema mais toko souhaiter misala oyo suka juste awate parce que so bokiti na se bomona ba dégâts makasi salemaki donc toko senga pe ba travaux ekitati na se parce que so ba travaux esalami kaka awa ezala malamu pena te faut continuer misala tina se. Et puis, je vais profiter de l'occasion pour dire que nous sommes ingénieurs à bâtiment et travaux publics. Donc, l'ouvrage est résistant à l'érosion. D'accord. Est résistant à l'érosion. Et est suspendu à porte-à-faux. Et ce qui est en côté, ouvrage je pense que l'ouvrage est suspendu, voire même président de la République. Azalaki vraiment étonné ya komona ouvrage etikala suspendu donc na lobaki na mboka Congo batamaele bazali donc batamaele babi misala bazali bazosala misala na ba norme bazali donc na osenga kaka na ba autorité ba soutenir biso ba pesa so confiance non na ba autorité te na mitu eza gouvernement eza chapeauté na président de la République bon tosenga na président de la République à soutenir biso pe bana mboka o tobi misala tozali preuve à l'appui ouvrage Yangwana et Zoloba. Ouvrage en a 2009. Enfin, moi je pense que à ce qui me concerne, parce que je ne sais pas comment chacun voit l'avancement de ces travaux. Moi je suis propriétaire de la maison détruite. Mais je sais que avoir comment les travaux se fait, je sais que ça avance bien. Les travaux avancent bien. Parce que la journée, les camions sont chargés. Et la nuit, ils viennent travailler. Et ce sont des hommes qui travaillent. Ils ne peuvent pas travailler nuit et jour parce que la journée, on charge les camions et la nuit, on vient travailler. Et vous connaissez, vous pouvez voir ce qui était là ce jour-là, le premier jour, quand le président de son Excellence, Monsieur le Président de la République est arrivé, et c'est que ce qui est là aujourd'hui, il y a une grande différence. Moi, je sais que ça évolue, ils vont continuer leur travail. Parce que nous avons demandé au Président de la République que quand ils vont s'arrêter, nous, on ne manquerait pas lui les dire que le travail s'est arrêté quelque part. Parce que nous avons fait voir au Président de la République que si le travail s'arrête quelque part, c'est comme si rien n'est fait. Parce qu'après tout va revenir. L'essentiel pour nous serait que la canalisation soit conduite jusqu'au niveau de rivière Kalam. Et il y a autant de têtes érosives dans notre quartier. Nous avons parlé de tout ça. Et il y a ceux qui sont beaucoup plus sinistrés que ceux que vous voyez sur place. Bon, ça c'était notre désirata, notre cahier de décharge qu'on a fait devant le Président de la République. Mais nous voyons que les travaux continuent bien, ça évolue bien. Parce que vu d'abord ce qu'il y a eu comme profondeur de trous et autant de camions qu'on amène, je sais qu'ils vont pouvoir le faire. Mais peut-être s'ils ne vont pas terminer pendant ce temps-là, ce sont des hommes. Ils peuvent toujours revoir la durée et peuvent continuer parce que l'essentiel pour nous serait de voir le travail terminé. Honorable, comment on a na esika oyo lakisaki mokili ndenge Roger Salemaki kozonga nao après 10 jours. Comment ni ndenge ni? Bon. Problème na biso soki omoni tozozonga parce que na mboka oyo tomesana makambo ya balancer ka ba travaux après basundoli bakei okomona kaka ba engin ekomi kobunga moko eloko yelaki esalite yango lokola toyaki awa et que chef de l'état pe aye awa ifalaki toya pona to constater réellement que changement ezali parce que soki biso moko tozosala suivi ya makambo te eza compliqué. Peuple wanande azwaki likama. Il faut koya koyeba est-ce que bazo répondre mais heureusement on moni dans tout au plus 10 jours mituka izo leka nango et komi koleka mais entre temps ce qui otali profondeur ya libulu ezalaki place oyo mutu azalaki un espoir te que dans moins d'un mois mutuka okati koleka awa. Alors mais wana tomoni omoni totuni même habitant omoni ke bazana esengo ya ndenge nini musala ezali kosalema. C'est vraiment important parce que il faut biso moko to banda kolandela ka ba makambo mboka oyo eza mboka na biso eza mboka to ya kotika mutu te ya kotalela mutu et l'état zana obligation ya kosala makambo
totali chef de l'état kitaki misala ezali kocontinue awa bato bazozela nini bazozela sikoyo libération ya baprisonnier omoni ntoxe moko ebimaki Frank Diongo babimisaki na butu ce qui est faux. Frank Diongo azana na prison kala mingi te bango na badio midonga na banini. Je pense que bako signer ndenge chef de l'état lo bako bima to komona bango mais ezana ba information musu pe zoleka ke bazalaki ko sala sur conseil de sécurité président chef de l'état bengi John Numbi général John Numbi akuti na téléphone ya général John Numbi akuti Joseph Kabila alobezolo kela yenini. Donc nous surtout on a traumatisé koluka ko créer bato. Et moi je dis toujours aux gens Félix azubo konzina mandu kité. Lelo bato bazo kengela ye. Bato bazo batela ye. Eza bato oyo bazalaki na Joseph Kabila. Et nous considérons que l'armée c'est une armée de la République. Eza mutute azan armée personnelle te. Et donc mon côté ce qui quelque chose est comme lié. Tokoyeba wapi ekouta. Et tout ça makam awa soki okena oya soki bolingi kosala coup d'état eza petiti parce que mutu aza kuna amesala manduki te nalobaka na bino toujours gilet par balle ya pamba bomoni ndenge etokisaki parce que amesala makambo ya manduki te. Alors bao mesana makambo ya manduki la place est là na Beni na Butembo bisika bato bakokufa na Goma bakokataka bato mitu tous les jours. Du 5 ailleurs c'était déjà 28 personnes décapitées bazokata bato kingo. Voilà là où nous avons besoin des armes. On n'a pas besoin de nini. Donc c'est le moment de la reconstruction. Il y a Mboka total à 100 jours. Oh alobaki ba moi travailler bandi na ville ya Kisasa. Mais ko banda kakate balobaka na français que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ba bandaki total awa ngai na kotika koya awa kama mkolo bako silisa na na sololi na peuple. Est-ce que sili wana to sepeliti? Ce n'est pas que basali ndambu batiki mbula mususu ko yako beta lisusu et katani lisusu. Donc on doit faire le suivi bisona peuple la même chose to senga na peuple. Ngai botininga député. Ce n'est pas que botale linga et de ko lekio prêtre leki bango non ce qui bomoni loko ya mabenga na sali bolobi nanga ke te place to tindaki tala na nzela to tindaki yo. Ozo sala les amalamu te comme ça to kozonga bato. Je pense que c'est ça. Mwana mboke Eliezer koyoka yo oza mona kolo lupango. Ku passage na yo awa na yo ki pe électeur na moko alobi ke non attaque moi ko lupango tomoni bana joueur munene ndaya bana na ye ba réclamer mbongo na bango babi attaque député national posa sur journaliste te ba sengi olandela bango po ba moni bana ndaya ba leli mbongo ya matanga o ba pesi bango ba moni ngoti. Bon na yo ki lokola batu nyonso biso en tant que ba responsable tolinga quand même koza la saisie banango ya ndaye oyo bazimbongo na bango bakokaki pe koluka biso mais eloko nga nazo comprendre te eza kaka kinzoto yango eza te yango bazondima totende nini parce que soki mutu ake quelque part azozela une réponse il fallait que nous soyons contactés comme ça to s'impliquer toyeba mbongo na bango ekendaki wapi soki mbongo ebimi toyeba parce que na yoki wana balobaki ba opesa bango d'abord 30 000. Omani ba joueur bazaka na problème. Bazalo kola ba musicien te. Joueur azaka na droit d'auteur te. Il faut que l'État a sécurisé batouane. Presque ba sportif bazaka na droit d'auteur te yake abeta likofi wana eza protégé. Te. Lokola ba musicien oyo bazana ba œuvre protégée musicien ko kufa na ye musique beta kaka famille ya ezwa kambongo na droit d'auteur. Alors ba sportif na biso il faut toyeba ndenge na ko sécuriser. Même avant Ndaya Koufa, moi j'ai reçu par Léopard Nyos nga na yamba bango Ndaye tango azobela ayaka na bureau nanga il fallait qu'il tobele la pour que premier ministre wana asala shona ye wana kenda ko sala kola kisakenda ye ko intervenir. Ça c'est que l'État qui n'est pas informé à la situation jusqu'à ce qu'il nous a quitté. Mais je pense que il ne fallait peut-être pas promettre mieux vaut ne pas promettre que de ne pas donner. Mais ce qui manque wane bimaki. Na ki bazo tanga collègue nanga député Oyazaki ministre à sport Papi Nyango, c'est un avocat, je pense que on va sortir famille et moningai et pesinga ba élément. On va chercher et mon collègue député et les autres toyeba mbongo ya bato. Mbongo na bango ekotinzelani.
Merci mon amboka. Merci bandeko bolandi passage ya honorable Eliezer. Tolobi na famille nda za mutu moko ayebani. Ka ndenge mon amboka Eliezer lo bakasa mona kolo lopang. Boya toujours na Itaga Savent. Akoyamba bino ndenga banda koyamba papa. Azwa ba élément po ayeba ndenge ya kotire. Mais boyoki kenon akotika place au te ti akoleka bi lecteur na yeba lobi na ye kenon merci na suivi. Quand est le bara toujours lukunga debout.